wana atika kokosa peuple congolais inutilement. Lelo sanction en 2023 et comporter sur des Félix Tshisekedi. Parce que quand la gestion a azali complètement la carte échec. État de siège de l'eau n'en parlons pas, social à peuple congolais n'en parlons pas. T'as la garantie locative de l'eau. Respect des habités. 3 mois ils ont 6 mois ils ont et comment 10 mois. Il y a de sérieux problèmes. Ok la reconstruction. Il y a beaucoup à ça pour le bateau. Bino bosa makila na ngai, azo bana mujimai, bosa makila na ngai, bo voter na osala des mandats. Vous voyez déjà ce que nous tourne à la question. Voilà, ça c'est pas la question. T'as la composition gouvernement na ye. Okomo na ka batu moko boye. Omo na mutu na sala esprit to senye. Toyeba kofana esika moko to pour ça pour la question électorale. Lelo na kati ya secrétaire batie conseiller, na kati ça c'est pas la moi je que c'est là. Batie conseiller à UDPS. Vous voyez déjà qu'il y a un sur. C'est là peut-être question pour ça c'est là. Voilà. Dans la ligue avant la côté bande koto on a élément autre ça qui a échange de V. Il y a moi Mboka Camille Kalele Richard parce que échange de V na bande ko au bazaka ba vulnérable tout ça ils allaient donc moi bolingo. En tout cas et pousser vraiment que tous les éléments auto l'axe bien parce que ça passe comme on a belé basé dans mon conseil de Kambaboté. C'est parti la régie on revient juste après. Na cadre ya kosilisa année 2021 en beauté, l'ASBEL Génération Congo Nouveau topé G7 en sigle et salisaki mobange na rencontre na bato ya ndenge na ndenge kuna na siège na bango oyo ezalaka na commune ya Kalamu. Ndenge kaka bozali komona na ba image. Le numéro 1 ya Génération Congo Nouveau mwana mboka Richard Camille Kalele lokola amesana kosunga bato na makambo ya ndenge na ndenge pour un Congo nouveau uni et fort. Akokaki jamais kotika 2022 ekota sans pour autant kolakisa bolingo na ye liboso ya ba Congolais malgré pandémie ya Covid-19 oyo eza kobeta. Babandaki nanu kolia komela pe koyoka ba posa ya bandeko na biso oyo tomesana kobenga les personnes vivant avec handicap. Tellement maman Hans Kalele atonda mawa alingaki nanu koyoka posa ya bandeko wana peut compromettre bango bolingo avant kokoma na deuxième partie ya événement wana. Na esengo wana liboso ya caméra ya Tole Kanambonda une émission par excellence boyoka ndenge balobaki boye. En tout cas pour la journée ya lelo nazali kozongisa matondo mingi epai papa na mama basali po basangisa biso lelo journée ya lelo na kati ya lupango oyo biso ba aveugle ya Congo. Nzambe apambula bango, Nzambe amona bango, Nzambe abatele bango, abatele famille na bango libota na bango mobimba na kombo na Yesu Kristo amen. Makasi na sepeli penza na koba koyaka wa na misala na moni o na moni ya sepeli singa pe na zwe sengo mingi vraiment. Ko dilobanya ko loba pona bozomo basali pona na sepeli makambo basali na sepeli na makasi akoba ko sala ngo pona Nzambe ko pambola epinga biti ka okate zongela biso. Kombo nanga ani basonga vraiment na sepeli makasi lobi tokutane na mama na nzela nga peto na mona ki atelemisi mutuka na kanze kandi bakabela biso ba 500 ba 1000 francs mayebisa ngate oyo okutana nanga ba apesi biso ba invitation yango penda lelo to sala effort to tinjili to yi na sepeli na onu seleki a o mama sali ebele balingaka biso te bamona biso lokwa bilo pamba okopusa na kuto pembe na moto to msu muta bengani yo meto moni mama kitoko boya bengi biso ayambi biso pe na boboto vraiment to sepeli mais souci na biso ezaki to lingaka penda ko senga na nzela te tozo sala ngo pona kozanga toza na bana bazotanga soko vai na ndako ezaki ozo bebisa éducation ya bana nde tokenda mo ko senga wana ko bundana ka ko futa minerval vraiment souci na biso soki mama asaleli biso atamo eloko mo ta ko yekola neti nga na tanga ki couture mais nazozanga ba matériel ya ko salela vraiment na sepeli makasi soki lelo mama kanisi ngai ke moma eloko nanga machine aide biso to yekola su couture ngo malamu na osepela makasi koleka Nzamba pambola e naza sinistre na vai na centre ya handicapé likambo oyo esalameli biso oyo namoni yango ezalaka mpenza mingi te po mingi balingaka biso te basepelaka mpe na biso te epuis tovivraka mingi na se ya mokili oyo neti biso bandikape baveugle bababa banani
vivre la mingi na injustice. Batu mingi basepela na biso te même kutu bato ya famille. Likambo mama sali. Merci on a nango. Na pesi mama merci mingi. Eloko pe nga na kobakisela mama lisusu. Mama tala ba misu te, atala makolo te, atala soki ba tengu wana te. Mama atala mutu na biso, atala maboko. Toyebi misala ya maboko mais vie oya kosenga ya mendicité tolinga kango kutu te tozokota la vie ya mendicité pour na passe tanto pe na ekoli musala mais neti nga naza chimiste nasala ba produit chimie bakisa osokola bandako ba toilette ba bwa mike mais ba fond ya kosomba ba produit na ndesala nga passe bala musona kokende na sengi ndambu na sali ndambu pe esungi na kolia na ndako mama lokola lingi biso pe tolingi mingi tolingi penza makasi mama penza tokosenge pa na nzamba pambola ye abakisela mingi alongola biso ata na vie ya mendicité oyo mama Hans Kalele mama wa bolingo yepe alobaki boye pour la journée wana. C'est une recommandation divine parce que ce sont des personnes délaissées, si on peut le dire, qui sont tout le temps marginalisées. Alors Dieu nous a mis à cœur de fêter avec eux. Vu que nous sommes en 2022, une nouvelle année, comme on dit, chaque année est toujours remplie d'espoir et de rêves. Alors on voulait faire comme le président de la génération Congo Nouveau dit, gérer autrement. Gérer et faire gérer autrement. Alors nous avions aussi souhaité faire autrement. Alors ce n'est que pour ça, donc je pense que c'est ça la motivation. Alors nous avons fait ça pour la gloire de Dieu. C'est pas pour la gloire d'un homme, c'est pas pour se faire voir, c'est pas pour je ne sais quoi, mais c'est juste pour la gloire de Dieu. Tellement génération Congo Nouveau ezali asbel o ezali ko former batu ya ofele, na lobi bien ya ofele na ba connaissance ya ndenge na ndenge lokola français, anglais, cuisine, esthétique pe ko aider batu na makambo ya mingi, ezalaki occasion pour na bango ko pesa ba lauréat, ba brevet na bango pour basilisa ki ba formation na bango kitoko. Quelques professeurs nous sommes Génération Congo Nouveau. Nos organismes de formation sont apprises à la jeunesse congolaise, même à celui qui est intéressé. C'est sans frais. Vous suivez la formation du début jusqu'à la fin sans verser un seul frais, un rond. Donc tout se fait gratuitement. Donc, si vous appelez les jeunes, même papa, maman, pour participer, pour toujours rajeunir, pour se défendre, pour que nous puissions à travers la langue française. Awa, nous sommes gratuits. Donc j'invite tout le monde, venez. Nous sommes sur avenue Chikapa à 45, na Mayakalam. Et bongo yemoko, mon amboka le président Richard Camille Kalele alobate poids à 0. Au début d'une autre année, afin d'évaluer les activités qui se sont déroulées durant l'année qui s'est achevée et projeter d'autres choses pour l'intérêt de l'organisation et à l'occasion faire des échanges de vœux. C'est ce qu'on a fait justement aujourd'hui. Mais comme on avait également un programme en souffrance, un programme qui consistait à recevoir les demandes d'adhésion des ASBL, parce que comme vous savez, nous sommes une méga plateforme des ASBL. Alors il y en a qui viennent régulièrement demander à adhérer chez nous. Donc pour les cas d'aujourd'hui, il y en a eu 6 qui ont formulé le vœu de venir cheminer avec nous parce qu'elles estiment que nous avons le même objectif. Alors au lieu d'évoluer en ordre dispersé, ils ont jugé bon de venir cheminer ensemble avec nous. Et à part ça, il y avait également la remise des brevets à nos jeunes qui avaient suivi les programmes de formation. Comme nous le faisons, nous dispensons des cours ici, des formations gratuitement. Ça dure 6 mois, alors ils étaient à la fin de cela et il fallait leur remettre le brevet. C'est ce qu'il y a eu comme activité aujourd'hui et tout le monde était content. Vous avez vous-même vécu les débuts jusqu'à la fin, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc nous sommes tout heureux de constater qu'à moins d'une année de notre existence, nous
sommes déjà une grande machine sociale, pourquoi pas politique, qui fait bouger réellement les choses dans ces pays. Ezalaka boye, ezalaka nde boye. Ola mutope kolingo banaka na misala. Oyo GSN ya président Camille Kalele eza kosala, Congolais nini aza komona te. Mingi batondi na misolo kasi bazangi bolingo. Tika Nzambe abatela libota oyo ya président Camille Kalele po baza vraiment na souci ya kosunga Congolais. Génération Congo nouveau ekende libosu. Merci beaucoup pour l'élément là. Très beaucoup là, merci beaucoup. Nabi là. Roger Kessé, merci beaucoup. Voilà, ça en est fini. Je vous retrouve prochainement. Merci pour Poikoma, merci Salomon, merci Aïe Mumba, merci Franck Mongata, merci merci na David Inge, merci na Fefos, merci na Ziko Mayamba. On se retrouve prochainement dans un autre numéro. Merci, bye.